na bon basali yango a toi to pesa ordre ata poto ata bango souté to bimana biso na biso yango mona to tela na ba position na biso ndenge bokanela ka banani oyo siko zo mona te ki respect te kati na bango non so que sengi ba suspendre ngala zo baka juste maloba oyo président ngadi za lobaki so que za base ba créer les biso voilà bata poto bokotala bango osusu te bango eza mabete eza na mabete mais ngana Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Starly News TV, chaîne d'actualité, chaîne CP Sarabino. J'espère que vous avez belé, bokoto et vous s'abonner, vous partager notre émission, notre vidéo et vous allez vraiment kitoko. Voilà, merci d'avoir abonné à Star News, Starly News TV. Starly News TV, chaîne yo bolingara mingi émission na bino Lobato Yoka, émission Lobato Yoka présentée par Paul Mukendi mona soka ba Mukenya so. Nazana sengope fier pe enzombonyo so ya représenter les bino yango na tango le loto pourquoi le loto midi ya le lobisika oyo okolanda. Émission Lobato Yoka na yambi de na yambi confrère na ngamoko na concert na ngai moko oyo to mirana ko beta lisolo par rapport à faire poison na kati ya artiste comédien. Affaire poison na kati ya artiste comédien to moni bongo papa na biso artiste comédien Tieko to moni bongo lisusu papa Makaya Ibutu na ba misusu oyo to boyi ko tanga ba kombo baza vraiment moi liste za molai mais ba misusu invité pour nous to koti vraiment ti na kati ya source c'était pour nga lo ba bilobela te nga avant le lobelo ko fona confirmer yango mais tozana na kati ya maîtrise ya kosala ba recherche to yeba ezali ya solo to ezali ya lokuta wana pe to ko beta pe li solo par rapport ya bolingo ya ba pasteur lelo oyo ba divorce ezosala makati ya ba pasteur oka pasteur alobi mama lambaka lisusu bien te mama pesaka lisusu musala ya mbeto kitoko te na yebi te yango nde eza cause ya ba divorce ya ba pasteur to ezali kaka makambo mususu vraiment to ko beta pe li solo ya Gingombe o azali artiste comédien azali président ya groupe na ye lelo oyo na kati ya musala na bango moko na kombo ya Jeremy a manquaki respect en plein tournage to ebité ezali base to ezali likambu ya solo. Voilà, je dis encore merci na ingénieur Diaz azali bongo sima ya caméra na plateau na ngai nazali bongo na Gimboma azali molobeli azali bongo pe réalisateur ya chaîne oyo Starly News Télévision. Gimboma, bonjour. Bonjour pour l'homme qui nous la souka mukende donc merci beaucoup le sunaï abato oba yoka ka gigi va mona live réalisateur patron le réalisateur patron na bonaza patron bi nga somba ka na pesa simate leti bango mona bango tali bomune nta simate de luka donc merci na bato tout bosepela na nga na Canada na Brésil merci na bino merci na basanda menyo so basala musanda mikitoko nda bapambola bino obi bosala musanda mabe rendez-vous kana lu felo to na lola. Voilà. Merci Nanoko Balen Balobi chaîne yo géré par Paul Mukendi Noko Balen na baso. Oh Noko Balen na sati. Noko Balen to peso pe bambote merci na nyau. Merci na binyo sabozaki ebele lobby na live. J'espère que ceux qui nzamba sungi na poko lelo sorti lobby na dimanche na mona na bino na live vraiment poto meka ko beta bitaka masolo. Na ngambo na ngai ya mwasi nazali bongo na ndeko na ngai ya mwasi Natasha Boto. Bonjour. Bonjour Paul Mukendi mona suka ba Mukendi en tout cas bonjour na ba bonne so ya Starly News TV. En tout cas je vous aime beaucoup vraiment merci beaucoup. Voilà merci bonne santé. Oui santé très bien par la grâce de Dieu tala nzamina ba iloko nzambe plafond na via Natasha Boto c'est vraiment mobulu makasi. Voilà merci à notre sponsor
officiel ya chaîne Oyo, la reine Omba, la patronne Motema ya Ali Abedi depuis Allemagne. On a vraiment le big couple dans la Allemagne les Aliga Kamoko. Merci pe na maman Sylvie Baena Motema ya papa Guy Baena les conservateurs de la SAP italien. Merci pe na maman nanga Yimoko Yvette Mananga, pourquoi pas na maman Bota pour le Mukendi maman Jeannette Mboui. Petite sœur le bi mona suka ya famille Sidonie Pemba bino nyonso bozolanda émission yo ba mbote na bino nyonso na bosanité nana bafana ya Fali nana bafana ba mbote na yo balobi bino nyonso na lingaka bino vraiment tellement kitoko. Voilà, j'espère que na robanda mingi na mukambu na ngambu ya papa Guy ndeko Guy boni nano musala te musa ezo kene bien avec Basifa Sangara, donc musa kene bien mikolo pe Maxine Amanda chante oh musala nzambe masa moko boye Aza bishop na bosala ko présenter na kombo mo kazali bishop ko yebisa yo oza lokola mutu moko ozoluka nga makambo mais na ko répondre yo te ngate mutu nazaki fiche ya bamanda ne ba robeta stade wana na cliquer na page na nga ezanga ite mutu petit frère nanga asala directement to zo na baseball parce que tout le monde a moko faire rigole la mutu zo 12 petit moko na téléphone petit frère nanga lo saka biloko nene azala na video azwi ba photo wana et ba manda poster na page nanga so un petit frère moko boye évangéliste moko bongo mitema kala mingi te de ozu pena temps au commenter ma be na page nanga en tout cas na asire yo nazo luko makasi ko luko nga na luko ezate ko pona bana na oyena nda kwa tata na kwa mama na yo na pe oui bishop na comprendre te o komate bongo na ide nini nga o yo ndenge ni muzana nzame mbima o mokoto mama manda ngo tata na yo ya denile sasa ba asasi ba mulongo ba okelo kuna $20 pour ça une émission na bourse ni ko simba o lendi na ko simba mbango na bato batindi yo nani wana frère moko boya zake otobonga mtima ka mingi ta otobonga mtima ka mingi te ko na bloquer mais na mona deuxième page na ngobi ozake simple chroniqueur obongo ni mtima kala tawa elonga ozolo bana elonga non frère na biso to yebi frère chroniqueur wa utuko bi ko bongo la kombo c'est que ozolo bana elonga to bana biri na biri parce que ba chroniqueur ba bongo non ba kombo ngam tlatanga na zori na yebi ba moto bien ba chroniqueur ba zebe ba se ba répondre na biri mo pe sur moi ça comme prophétise yesu mama chere za na yebi sibio lundi ngala bino voilà lundi yo na bango j'espère que bandeko bongo la ndabo sati émission bandi shop na li bongo na bishop Guy Mboma na balobi Natasha Boto vraiment il est vraiment très calme mais mingi na sa côté à papa Guy Mboma bishop oui problème qui lelo oyo à faire poison na katia artiste comédien ya Tieko ils ont frappé toujours papa na biso makaya ibutu déjà sa santé ça va impressionné ko tani par rapport ya kopo ebani na katia est-ce que pas makaya pas poisonné oui mais nga pas makaya na to kuta na yawa na pose avant hier atika boy bon na ebité ceux qui mutana na pose pas ko tambo na e pona bi ba poison kala so ba beti yango faut se retrouver na mbete hôpital voilà avant hier na to kuta na pa makaya na venu pose tozaki na ba GB tozaki na ba les padres président moi bobo voilà na ebité que ça moi le somo boy wana na moni pe vieux aller qui bon na ebité batiake après tout avant ngana kuteneka na 4 ba okutane jeudi soto batu balanda biso il faut ba yeba mukolongo ezali bongo jeudi o tozalaki na conférence de presse ouais soki ba salisi ezala bien mais na obeta c'était Tieko penza vraiment za na poisonné parce que na auto osana na ye na landa ba live ne bene na ba émission de bassin na ko na yoluka na ke yamba ye tala ye na ndako bande boke tala ye muninga za passe moi quelque chose peut ça ça la biso ben na yebi ke déjà nyao déjà kuna na bafana déjà bande ko boza ebele tango to kita kuna to ko neka to sala émission ka pamba to tike bongo te ya mo to ko sala pe moi mai po bango bato poison to bamelaka masanga te secret milikité si ya rouge pai yo po lega l'étape ngwa na mo pesa secret au moni ba punition bo pesa baninga ngako mekate babilo ko le bien pour lenga aliaka ngote pai na mafuta mbi na ko kate ko ile yango en tout cas ba comédien ba mitema mabe
comédien mutema malamu ata sambela kaka mutema voilà na tala ba comédien nyonso na osa na karikine na fandi comédien ni na koza mutema malamu zela kufa mundangandanga kufa personnam kufa président mundangandanga kufa mutema malamu makasi wana président bimisela nga mama jolie kana nani susa ate ba histoire bayebite bayebite oyaka na théâtre biko chokola ko finga ko manke ba mikolo omuni na théâtre ki mutema beza makasi pourquoi parce que balingi ko envier ba vie baninga voilà so muninga matiti ke ya mata toyeba pe bande ba mata mais toyeba ka tomba kitaka ako mata lokola vie wuu memukola ko kita to kopaga o ya sili o ya ngabanda ne bati nzambe merci ndapesa baba lupembana asa abo ba jemo wasi pe lupembana za nzambe bon ndenge na mona bomba kindana ngo to poyo za bishop wa Mr Molimo ko minga za nzambe to ke bien te minga za nzambe te ya nzambe o bazuba bakambo bakoza susu 600 bakoza msupe moi 4 personnes au nzamba fuli 4 personnes nzamba fuli c'est la 4 personnes ko tanga ta 10 kombo ya ba to ba kombo na otanga te nabika 4 personnes nzamba fuli nabi 4 personnes nzamba fuli nabi 4 personnes ba sumu babanda ba théâtre kala ba ozolo bande génération bafoué génération bafoué génération c'est le succès la théâtre congolaise bafoué ndeti nana ça succès la théâtre oyo yebi apa ba maka lungo basango de kala ba vibe tito basango kala ba décor banani basalango kala banani basalango kala zela nazolo ba to tangela nga génération na tangela génération ba décor ba mobikisi ba ida ba Jérémy auto makeki ngombe to komana dossier wana mais tant on atangi bongo denga na lobby na théâtre presque mingi baza mitema mabe voilà mais la mai mukie na to na pende ko nga ya mwasi impression na yo kozala nini par rapport à comment on a artiste comédien les locaux et comment on dirait cob awa déjà ko yoka ki vena biso makaya zani empoisonné ti eza na ngaka na bité kaza empoisonné ti pote bozalaki na ye déjà na bité la poto que bien na bité kaza empoisonné ti na bi na kuta na ginayi na bité na bandeli na katikati to na suka voilà poison et avant ngai to et après nga mais na katikati wana na monaki merci pour bongisi merci pour bongisi bongisi tena lobi ndenge na monela ki merci ka nengo lobi merci ka nengo lobi wana ka nengo lobi wana eza bongo na tu le changer ngote Natacha lelo bana yo kozala nini par rapport ya ba ndeko na biso ya théâtre tozaki na système à liwa stopper to comme na système à poison parce que poison peut même biso na liwa. Ok, premièrement, merci beaucoup Paulin pour la parole à Loba. Et puis, na complété mouké na ndeko Gimbo Maoué à Lobby. En fait, artiste ne peut pas bateau, ba pesa sur le meilleur. C'est ça. Mutu po tombo mezaka rateke, il faut pesa sima. Mutu po pesa sur le meilleur, soit pour mutu bat ba ko sepa nezaka te pas simba kisi. Musu pesa qui travaille na ye. À moins que non, moi j'aime mon boulot, tout le monde qui n'a pas répétition, au senti que bana ba condition ba leki yo soko ni okoma oyo komilelo olingaka fo oleka na ba condition na nebi ki fona répéter fona sala boya ngonde ko sala artiste lelo ngonde ko sala grand oyo za lelo ezaka te ke fo koma bon fo simba ba kisi to fo pesa sima donc nenga na compléter muke pa ya ondeko alobi ezala mutu nyoso c'est la pesa ina no temps répondre sima ezala mutu nyoso la na toyeba nit batama oui batama pourquoi bolbaka toyeba nit bayebani pona nini bayebani na bakomo bayebani ndeko pole musupa ko balem su to yebani peut-être baza place bakuta nem su na moi staff to bakoza ba place mo bolem su opa ya kapale ba mela ba su ko ba to yebani mais le but que maman do côté bon pas muta maboke non même pas nazo milieu du village nazo milieu ezaka te que to yebeli te ezana banda ko mo to kota no eza bongo ezana banda ko kota ka te non mais ko zana banda ko to kota ka te lem su za ko yebana mo staff mo ezala ke no to kutani to mela be to sala boyo na sasa mais olingo bongisa ki kota ki bato sima na kati ya théâtre bazati là je ne sais pas te yo to non on est bongisa nzambe na ye na ye apona ko juger mutu te parce que on peut mais oye pe on a kokotela bango nazo kotela bango te nazo loba kaka na pesa opinion nanga tu vois donc na ko loba te ke mutu apesa ka sima parce que naza na preuve te na mona mais ye tango la bibo c'était tam sort na preuve nango. Voilà, Bishop. Non, non, le balikambo poison. Wana mekaka mpe ko éclaircir. Fungola ga mo eloko moko. Parfois on ndeko alobi na mabete na ko ba kelobi mabete alobi. Eza ba vina ye. Eza ba vina. Bon pour na likambo ya poison en tout cas ko ka nouvelle oyo et ça la passe. Voilà. Franchement et puis ça passe pas casse.
on a le baka ou alors non juste. Et le bas tendance donc le bas tendance bien toi je te sali. On a le senga na artiste bazana bolingo parce que eloko l'équipe bolingo ezate même nzambe moko za bolingo to ngobi koza na bolingo non koko sala problème mabeti que qui soit problème à mati to ba niveau nini tant que tout ça ba congolais tant que tout ça musala moko donc tu peux savoir les meilleurs business tous les locaux moko pour le lot tanga na bi pollen na bom na le poison soit yo longo na mukilinga na koma yote yo koma ngati atebe ba bossa na keloko wana eza bongo oyo nga na bande ko pesa ndenge na bande ko incarner rôle nanga ndenge na bande ko zala o koma ngaiti ate le lobi ki olimusinga na mukili o remplacer na famille nanga te soit ba bien o nga na bande ko zo yo ekokoma nango ya yote parce non ça na mabe voilà et puis le nga na loba photo yeba ki toza ba lekinzela toza ba kofi un jour to tika mukili oyo nde toza na mukili boy toza na rea toza na mutuka nde to mata na mutuka boy soki mutu na mutu akomi na re na ye akokita omlinga te so monki are na ngeza bo na kokita yo soki le lozi hôtel muninga poison yeba ki yo pe mukolo na yo ezali donc on nga ngana lobaka yango na tuka ba artiste baza na bolingo misi la ko longola mutu mukili po yo okoma ngati ngana koma yo te donc c'est un peu ça. Voilà, merci Natacha. Bishop, na mona ita Natacha Zoloba, olingaki o contredire après na tous nos questions moko. Bon, ozomona makambu ya bata théâtre donc mi baza bada ba yebani Bishop to yebi bango. So ngai bon. Soki to bito lo ke na ba détail on a outé pe na mondo. Na yebi belle ba. Si na yo bo parce que na yebi yo outé na mondo. Nena boy, na aza chroniqueuse, artiste et comédienne. Voilà. Azali réalisateur, cameraman, balobi journaliste et chroniqueur appelle sous Bishop. Kutu bato bata ba commentaire te yebi ete yope ngene tinga bate be bata ba commentaire pe na yebi bino. Doto yeba nite na bino. Ngako na commentaire wana. Oyeba ngati. Sika hôtel vidéo commentaire so yebi ngai. Voilà, Bishop contredire. Ozomona batu wana bata théâtre mingi en tout cas to kitato mata. Baza da bata simatri de Lukaya. Voilà. Baza mingi wana omona ye. Au côté il y a moi 3. T'es nazela ka bango. Nazela ka bango. Pourtant on va attaquer mutunelo comme moi il faut ça. On a basimba ngaite moi na pesa bakambo zate. Ah bata simba basimba bata simba na basimba ngati nazela ba basimba pongo to avancer total ça va mabunga to tabe ba tout mona bango. Oh bimi ça va preuve. Na mona na bo mingi nazela ngingiti. Mingi ba yaka po bondo. To ko pesa makambo mususo. Zela. Nzamila baleno za wapi? Nyao boza bibola ikena vidéo zela Bishop question zela mama you zo présenter émission ting na présenter émission balobi ko ba mesa na kana invité té voilà ba comme ça peut inviter ko muninga na yo té OK bino bande ko bolanda bo partager na vidéo la Chine bo partager vidéo bana membre la Chine mobimba bo partager vidéo car ni mokonzi la baronne numéro 1 star ya YouTube j'espère que vous olanda émission yo na bébé na biso wazali bongo na kati ya libomo akopema kitoko vraiment bo partager vidéo Bishop uti ko lo baba ya na ngiringi bondo après bondo okati voilà mais kako expliquer bato bande ko ba olanda ko tika bato na kid na tinga bato suspense mais na solo 3e épisode parce que toyoka li solo ya ngiringi wana on comprend voilà on comprend na comprendre ngam naza na veni movenda voilà station moko zaka na nani na bondo wana je salue Bercy mwana parce que aza mwana bakoto wana to mona bango petit mo ya mo prophète mo ba mikolo bakoto wana na mona ba mituko miti okara nani okara nani oti yo fuka ya yebo papa wata bana ba fuka ça combat to yeba da mituko na bino na kidiba pe ndenga système na mo pe masala ngabi oni otemi konefsi confirmer ngate église awa tsa ba fante ko grifete que tu pouiller te yesko ayeba place dans ndo fanda kala mais tant on paye na bisa masani gia sikira koto siko bangani na mona bimi tanga bimi batango pe appela ke bouger qui ça na bien pese peut-être lettre badila comme pese peut-être lettre quoi amasanga lele fort na dama ibala na ba kambo pesa nga za tango mataki na nte tango za ina na si to ngo matibo na oje sumbo note onya sumbo ya comme dama masumu so comprendre soki nazo bana pa wana parce que moi même je vis voilà
Tu comprends? Tu es baba on ndengeni. Vous allez bon plat normal. Vous allez bon normal plat. Mais aussi maman mukie. Soko remarqué caca. Bébé comme rouge pour les. Alors moi ça biloko basi pour les. Voilà. Tu comprends? Comme la biloko moi comme seki. Comme da damisonnage moko et pas ba vêtement na yolo ya osakalate. Bishop. Yoka ba langage bishop azo bimisa. Bishop azo bimisa ba langage moko très biso moni bible bini. Na sepela kana porte Paul abis tangu nazana ba paka na komo paka. Tangu na fana ba Christ na komo Christ. Pourquoi le babongo? C'est ka fana ba paka no akote ba mabonzambe. Ngana ko fa no pole na barata wapi na omela masanga te ni te ba tuna fa na ba bayibi. Mais nazana ba prophète ba diamba. Ba mela ba masanga. Ba mela avec. Moko rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi, c'est l'émission. Bon, yo kaba komba bandeko wana parce que na pesi conseil na te na mo bo chande kati. Mususu mo na fanda ba pecha pesa fini njoka akesumile bula diamba. Tu comprends? Yango so to so ba mama basi materi. Yaya. Afonte na otambo wana masala nga mo bo itala lelo yo. Na butu to otambo masola betela nga mingo mo na ba ke ba voyage wala ke voyage. Polecha. Mwana mobali ya panza basango mwana mobali ezo to loba mwana mobali loba to yoka yo artiste mo baza ke akipa muninga na mobali mona la Dubai fort akiba sala ba na ibito so ba mongo ah mon mobali akiba kati pa muninga na mobali excusez biso pona terme avu tu vois tout ça wa akiba sala nini bakata pa muninga na mobali bakata esoki bon bata si materi wana bakina sawa la voilà j'espère que bolanda tout ça wana okomona bazaka ndeni tanga moni polezo mata olingai ba pola matindenge nini ni pole pa ba église ba dire ça bon soko yena mundimi poseni ni o mati ye pa ko betel so initié yo okota na masolo mona bokto komando ba pi pole théâtre te ba kala yango te za lelo théâtre te ba kala ba vie na biso de la pente taka théâtre de la pente bien masumu de bomi ko peut-être le lozo remarqué théâtre comme gaga ba tu suta théâtre pour ni mbanda na bande ko sa théâtre pas comme ça théâtre pour boka na ka ba jeto aye théâtre yango poisson se renye kati yango zo renye poisson mona ka ah yazo ke mabe aka chile poisson ngela risque la poisson ngamona ça OK kama ninga ba artiste comédien Jomo utami kila ya wasali sélection gi sélectionner nga batu ngaku na yeba jangote ba masanga ba dika ba shika ba fashion ba yebi toke na terre tongi na nga na faye na nga jona pesinga liste recruter 20 personnes ba ya plus de 50 personnes ba masa musu bazana ba nyonga ba kemba diwana boyene nga moto te mais toke na matadi na boma wana ba yaya nezaka to fane ba tiso pe mangalati na kata ya oui na kati ya zaka vitalo tera pe manga za rouge na kiti massa na nga biso tele musika bi bangi ba bomaki tu vois les jours pratika mama théâtre yango na ndako tu na hotala surtout na parler sur na hotala film mona TV na hotala ba olela sek ba ke kunda na benga nga ba kundanga ba comédien à quoi sel mon frère ko boma muninga na kota sa mabelo po yo ganeni yo koma ye succès pour les succès na ngaité lo banano ko bonga pour les bonga na ngaité tout ça la fierté ba acteur comédien bazo mata eza le kuma pays no que tout ça la bango ba nyoka maka organiser tchenko poison nani makaya poison ibutu poison il paraît na maman moko metozo boya ko maman on a déjà na succès de déjà mais toze la ka soki manifester makasa tout ka to yo te net nga pena ntango ka ko soki ezaki ye batu boko mona na ko tomboka mabe tika toujours awa tozo lo bateke poto takibino mais a to lo ba fait que tout sembola bino ki ko boma muninga eza mabe muto abomaka na epé yepe ba bomaka na epé eza propreté théâtre so ezo kufa pourquoi parce que bango na bango baza wana oyo afinga ki en plus ba théâtre ba changer comment ofinga na pe ya mama na yo ba éducateur à masse afingi ba alonga kuna ya mama afingi planning. Merci Guy Mboma, merci Bishop Pemana Nomuke. Merci vraiment. Tozara Elongo, j'espère que vous avez l'émission Loba Toyoka. J'espère que Loba Toyoka invite à Zoloba. Bozo Yoka. Yamala Muzwa, Yamabe, Boaka. Noko Balen, au sentir. Nyao nyao.
nana ba fan boza tellement belé Natasha Boto nazo banda question epa na yo lelo oyo batu ya théâtre Gimbo mautu ko le beloko moko ba comment ko finga na ya mama na yo na yango to moni lelo oyo ndeko na biso Jérémy en plein tournage a marqué oyo azali kulutu na ye même na âge même na musala oyo ya théâtre Guy Ngombe pour kaka bayebisa ke zela moto ko tourner na ye azoya ya tomboki en tant que mwasi pour mwasi bino nde bobotaka bino nde bopesaka biso bédication. Voilà, merci beaucoup Paulin. Moi je suis kendi pour la parole vraiment et ça là qui n'en passe. Voilà. Parce que ngande naza bonalinga no manquement. OK. Parce que ngamono je suis bien éduqué. Voilà. Et puis nalinga pi manquement. OK. En tout cas kotala eloko wana et ça là qui passe ma casse. Ce qui pèse là qui yaya mutabandaki en mauvais Guy Ngombe, ce qui pèse là qui yé mutabandaki tout ce qui en Jérémy en tout cas karma eke mabe makasi. OK. Nakino na ngambo ya ndeko na nga Jérémy vraiment en tout cas aza artiste o ayena mopepe na ye azo pesa biso le meilleur aosa musani kitoko to sepela. En tout cas Jérémy na vie comme qui était seleki nyonso et puis respecter eza bien makasi. Balobi to respecter o aza mukolo na yo nga mama na nga pesa nga conseil bi so mon mukolo azata mukolo mona inane. Même un mois. Même un mois. Azaka mukolo na yo. Azaka yaya. Yaya ba kondana kayete. Que soit yaya mutasali mabe. Tongo mona ke o déjà za yaya nanga falaza na komikitisa. Malgré yaya ne Gingombe abane kotake que non, il faut tourner. Peut-être qu'il y a le bel moko les aki. Jérémy nga zaka na komikiti. À tel non âge. Parce que quand la même na carrière, Gingombe azam colonnae na carrière, quand la même na âge azam colonnae. Bon la possibilité là, je ne sais pas. Wana yebiti. En tout cas, et le roi et ça qui passe ma casse. Il fallait pas gérer ça la acte ça bon. Ata ce que qui na raison na tant qu'il y a manqué qui déjà Gingombe, raison ni mon ani sous-souté. C'est-à-dire manquer mi colonio c'est à théâtre. Ah manquer mi colonio so senti que même il s'appelle ko tia boy. Tous Josué mi colo o tie boy. Ato lobi langage te mais juste ça le tie déjà boy. Il y a des cinéma B. Cinéma B déjà au manqué en tout cas. Équipe nda kito côté voilà. Kito côté vraiment pour na pe Gingombe on loba pour na pe Gingombe en tout cas on a no senga na yo limbisa parce que elo que l'équipe pardon exactement mais ce qui eza base parce que tout le monde a des commentaires que non ezaka base ne ba artiste ba salaka mais ce qui eza base wana en tout cas et que kito comme casté voilà ba mpe ko bongisa donc merci boye ba pe ko bongisa bande ko na biso ba Nigérian na yeba te bango ba salaka base te to lembi ba base o ezali kamba solo Bishop Ngimboma oui ba manke ndeko na yo confrère na yo o bozala zala na ye et pas Jérémy Yoka, bien Jérémy. Jérémy Kao ya théâtre. Jérémy théâtre. Bon. Ils ont encore bon, Taka Gimboma, Gingombe. Donc il a au moins ils ont quand même qui en a pour tous au moins. Oh Gingombe, oh Gimboma. Donc il nazana. Apparemment de la famille hein. Tout le monde qui est la famille mais Simbate. Donc c'est un peu ça. Bon. Blinga boza la famille Simbate, ba to kuta kala ba kombo. OK. Ngai Gingombe to bana to yeba na Gingombe da ba 5 ans. 5 ans na no dirige chaîne mo boy ba YouTube mo boy to ça ba bilo rebelle. Kutu Gingombe ya kana ba chaîne to kana tournage mo boy. Ba to ba fan ba zera Gingombe ngabi. Ya ngana bengi yo penda sa boy na benge bu. Ayeko ya. Eloko sala nga plaisir. Danga komi. Atale qui était à l'époque azaka pe likolo azaki pe likolo oui asi pebi Gimboma pardon omonanga tielanga na se magetu mano kosa kusu mena no longwana batabu mo quelque part le monde et là on a beto boya on a bato théâtre journée mo zo tourner 4 places to bandi tournage silie ba kututu abilanga nena ye awa ça ne so ça pour vraiment j'ai aimé ça mais na niveau ya manquement ya notre frère Jérémy akokaki jamais kokoma na ba niveau wana mais to benga ngo manquement parce que Zagi na nga juste moi débat échange de parole parce que Zagi ba yebisa que non azaki o déclarer azaki na droit na ye mutu tourner nani so biso ba pesa réponse que nana yete bon si jango na mama one bandeli de sukili bango to moni kaka que ekomi déjà mama ka que non simba bon ngai à vrai dire
Sur les abeilles, babali sur un simba, moto filimaki. Na ba on basali yango, a toi to pesa ordre. Bata poto bata bango souté. Sur les abeilles. Bandela na pesa ordre, bata poto bata bango souté. Bata bango souté. Bata bango souté, bata poto suspendre bango ndenge bo suspendaka bananyo. Banani. Zala clair. Et nous sommes dans le bateau yoka. Le bateau yoka ngati. O a écouté a yokanga. Ce que les abeilles ba créer les bisous. Voilà. Bata poto bokotala bango osusu te ndenge bokanelaka banani oyo na poto wana. Gimbo maswa clair. Ndenge bokanelaka banani oyo bazanga bakombo to banani. Bango bayebi. Ba musicien. Bango bayebi. Ba musicien parce que bata poto oyo na ba combattant bakanelaka ndenge ba musicien. Tant on lo baboye nazana ba combattant bayebi. Soki gingombe na monsieur Jérémy ba soli base. Bata poto otala bango lisusu te ndenge bokataka banani oyo. Voilà. Olinge bakisani. Kopona kana bakisana ndenge ndeko Gimbo malobi. Ndeko Gimbo en tout cas koloba bongo te. Parce que bango baza pona biso biso pona bango. Koloba te ki bata poto batala bango to wana erosala kitoko te. Parce que mai soki déjà sopani moi kolokota ezalaka te. Donc ezaki théâtre excusez théâtre ko vivre na base. Soko moni bato ba komi ko créer beso succès za souté. Non koloba te ki bata poto batala bango. Bata poto oui. Eza erreur et c'est ça la même. Non. Batala akaba on a poto tenga ngina bata poto bata ba. Non beaucoup plus bata poto nde ba edara bango. Méga partout même la gisata to tsaka ba méga. Partout tsaka méga. Ba côté linde ko na pesika bata poto kino ngai bo bolinga. O pesi nde ba vina. Na vina ba vina nga. Bata poto se ba ki bolinga nga boze belé. Bokane la ka bango. Non, ezake eloko ba star na biso ba sali donc ba la sima ba sala on. C'est bon, to que bien c'est ka succès sili bango. Merci. Le ko la succès sili bino moko luka on na ba base. Bata poto bota bango su. Voilà, merci na DJ Anaconda balobi espace la 70 na kati ya Kasavubu balobi croisement Dibaya Shaba Asosa kotaka wana tunaka la 70 kokuta place mo classe kitoko place wa pitoko sala émission na biso Gimbo ma olobi eloko moko bien bata poto bataka na bango le société mais faut ba ke bande kona bazana ba famille bazana ba bana. Est-ce que tant ozo kata bango bongo est-ce que na bango mibale soki balobi o condamner nani la même na do kata biso ba réseau tongo mendi pour kata internet ebe te to na bana ai ba kata to na ba famille au fana ka boy internet esa sauté to yebi biso nyoso mutakufa kazali ngana lobi te ke ba na bika les deux personnes na boy ko ba po moza ça dépend mo nga pesa envie na nga pa na bango donc ça ba otala ye et pas un tête de chaîne te ba otala ya osama kamuna ye Paulin tous les qui sabazel te na mamoto sala tous les qui saba sentiment te mutu buna ozo ata fa na TV j'aimerais c'est que ça t'allait passer qui mais attention ban ebele pe lelo bazo beba na bandako na biso à cause beba bazo zoka ba mangala mabele bakatela ngo ba para na bandako to kena bien mais yazo imiter Carole ati mwana teke mais na kati ba ne faites pas ça chez vous est-ce que mbatini mwana merci Paul a imiter rôle pour mais à ça on serait pas gingombe car makambo sala rabiso na TV on passe pas gingombe de fait au tada mutu boy sabotage tu cause lokoto le mwanga kura ya da ba bêtise t'autoriseras les malités. Moi je suis l'artiste comme tant on a le théâtre. Papa ba te be ba yebi. Ba te be tant on a le théâtre ba masse belé ba yebi. Tant on a ça théâtre. Ngana théâtre à l'époque dans la succès automatique. Il y a beaucoup de gens na kota pour ce plan ba théâtre ba monsieur ba belé betoko le ba té. Na maka moto na finga ba maso ba yebi nga ba yebi. Ba masa na ngape ba na ba poto ba yebi. Ba te belé ba bi ki yegimbo mo mais na théâtre ngati na salon nande na mipesi na bando boye en tout cas na boya mutu na vila ba mutu tout api na ba masse belé to yeba na bango kala na ba pelate mais lelo to ba mataki azu succès wana amona gisiko elote tu vois ezatana ye nga pene na zaka boza nga pas azolo batana bango kisi wana voilà nga pesa nga pas
Obi oyoki tala batala mais baza belé to yebi bongo na baki o azaka na kiso azaka la bonzambe eza problème eza problème on a boto to makambo oyo to yebi ke o déjà kenda bo akenda rendez-vous to zela ka ke muta pesa ba okisa ko bimela bango yango yo to zela ti to mona ngangalité ya kanda bima to zela ka to mo azu yango muta pesa okisa bimi ça va je comprends dans les cas que toujours baki respect oyo ozo pesanga ngape na ozongisi voilà mais tant que ozongisi na ba respect na te yebza si to ke kamabe yango mona batu mingi nzambe merci moni pasteur de la foi c'est un artiste comédien ouais pasteur de la foi Jean-Paul Mayata voilà azaka na bango afana na bango mais na ndenge batu ba yebeli ya papa la biswana mukolo comédien moko ko manquer to ko fingo mona tous les comédiens na batika ba marcher contre mutwana to moni sur la TVT pour bien que mutwana a longola solo ya ba artiste comédien maza comédien tu comprends surtout ça la carte mutumo c'est non on comprendre biso na tala na ba Nigérien na tala making of Nigeria ça dit un Nigérien moko a manqué supérieur na yé au sati ba tout autour abatuana bandi ko gangele même producteur à suspendre yé na ba fait na 2000 si je crois bien 2011 2010 ba suspendre qui artiste comédien ya Nigeria moi c'est onani Inedo pour boyer ko zo non so $90,000 à 5 bango so combien ba ele $90,000 boya le ba suspendre a message ke yé comprendre ce qui tembe boko na ba Google pourquoi pas discipline wana kota wate ah ouais kota te pourquoi parce que mutu ça célèbre atanga na boy ko benga tu ne pas nanga pour le ko benga dia so ko benga boyo to ba ko benga so comprendre mais so to calculer to mona kana chaîne moko boy pas to bloquer chaîne wana au moins discipline kota mamba théâtre ngana zo bango boy la baissité tu es à baisse même bigi ngombe au se baisser au mataté au mekitisi tu es à baisse na niveau qui ngombe oyoza ko ça jamais besoin mona ina likolo nango so qui ezapena que non mais c'est Jérémy a manqué yo ngombe wa mutu na ngai côté ko na alinga makasi voilà pesa yo mwana wana kolobisa ke te po mukolo oluwa manqué ya sima ndo te deuxième manquement to ka boli bituti ezabino mibale. Pour comment le niveau de l'État s'est retiré, n'est-ce pas s'est retiré dans petit moussous. Merci. Les attends donc comme on a dit. Petit frère n'a pas. Merci Mélamaï. Maintenant c'est retiré vers Yepo. Merci Méla, merci Bishop. Vraiment, on comprend que Bishop a une moto, ma bédon, et puis il a une moto. Moni en découpé, on a coloba, mon ton moto, et fouté bakoboma. Tout le gâté copélissa. Bartiste, un bel artiste, un abisso. Tous a besoin de Jérémy, tous a besoin de Guy. C'est le bifo va suspendre. Non, oui, il y a un normal pour faire un suspendre. C'est là, na kati mo loba muke, mais ba ne bosi pote na kati mo loba muke. Association ya batu ya théâtre, ce qui a un TPC. Mosala lango ezalaka nini ba mutakalizaka ba artiste comédien ba artiste comédien ba bomanaka bango na bango et maloba na interpréter maloba ya papa ngadiade to bimanaka biso na biso yango mona to tela na ba projet biso na biso ngala zo ba juste maloba oyo président ngadiade alobaki en tout cas elo si ko zo mona te que respect te kati na bango non so que sengi ba suspendre bango eza mabete eza na mabete mais ngana ba par rapport que moto so que zo pela fauteuil ba koboma fauteuil ba koboma moto makasi parce que tous on a besoin de Jérémy to pe na besoin ya Guy Ngombe to on a besoin na bango makasi mais eloko OK bato ya poto batala ka bango eza kitorote nani Paulin oko salem na pardon oui na média il faut to le sala ba biloko te ba biloko to le sala ba média omoni yo bandi ya boto omoni yo to filera mingi non exacte qui na encourager eloko n'encourager le malti n'encourager les malti na lobi nde boyi tant moto eza fauteuil ba ko ba sali abandonner ce 4 fois Azanani. Non, on a vie privée nanga. Mais ba comédie mon na TV. C'est là la personne exemple mon qui. Pour le monde que 2 heures derrière ça va artiste comédie. Inspiration papa. Voilà 6 sakas. Jérémy Salina Gingo me basali na CP na ngote muno sa CP na ngote. Mais ngana lo bana sens nini. Alors papa gi atika koloba ke batu ya poto batala ka bango lisu. Mais nga forcer répéter wana suspension. Na ko za fani moko azana poto
alingaka yo l'aime ça côté de l'autre du front l'aime ça songo yo na mo ya moto yepesa yo ça bango teti ki batu batala bango te eza kitoko te mais eloko nde basali mbala sima et se répéter te to sepe ne eloko basali ma boto yo nazo bateki pour ba commander bazebele na bika na bango mibale abi ba komede misusu te mibale bango mibale so eza base batalaka bango te so eza base basali mabe et même gingombe mais so eza base so eza base te ke baswala ki Jérémie make gingombe ko yobisa ke lisusu te papa yeba na pesa exemple mo muke na ota ko loba boye question za bino nyonso oya wela ko maloba weli kaka na kati ya musique to monaki fali Ipupa ndeko na biso Emelia oyo ka gauche droite piken nangamba ya ken pe na lobby Emelia azaki ya kovimba po to verifie to moni pete awa bango to mona video to tisko to luka video to mona ka video ya fali azo mi beta makofi ye moko to sto ka to mona Emelia ye moko mais video ya nzoto ezati mais pona nini video ya batamaboke na kati ya réseaux sociaux au moins que baza mal organisé bango ya ko exposer maram na bango baza bato abe mais yo to ba vie privée bango balinga ko exposer maram na bango origine de ngai acte na basali ay kitoko mais ngana zo telema la point nini de ko parler bo comprendre nga ba bonne en tout cas bo comprendre to na ngala za netre encourager ngala débat na bino na zati na biso basali te na sepe nango te na sepe te que Jérémie a manqué gingo mais na sepe nango te na lobité que gingo mais spécial koleka par rapport ya âge il fallait pas asali mabe pour ya otika lobe ya mais problème ngezani ndenge ndeko giazo lobake batu ya poto batala ka bango lisusu te le place ngana hotel mandi ya voilà merci to comprendre o ezali posa na yo j'espère que TV Zangonga to komo kende vraiment bien le lobaki awa ndenge Emelia ba boma ina ndeko fali eza très capital voilà tu vois lelo ezaka que to soigne to bunde te ça peut fêter tu comprends to soigne kaka to finga di tu bango pe et comme apena que ndenge Emelia ba kena fali théâtre pe comme bon attends mais déjà pe comme bongo même ngana za awa pona ko sali kuboma to sala émission moko au lobby mabe pona nga pona 4h30 kokoko évangéliste bishop Oyoza na webse le romo polin ko bongo la muteme ezateke makofi bongo likofi etika la kali kofi e ko bongo la teke likofi ko bongo le mutema likofi longo likofi comme sur luboko na bishop aux exemplaires au télémaka devant peuple de Dieu bibe le bi film ngolo mukonga soba yoko le pese loko na église na biso na kati église na oteya ba église ba kulu ba pande na to sengo fandete bakuna bakoti ele bomeka na bosenyo na to sengo fandete bakuna bakoti ba to ba so petit frère nanga simbe caméra bi non église panzani pona bakuluna alongoli caméra na trépé muta suka kuluna moko zalaki nango sur yebizanga to la carte église kuno côté des autres to bana oh Jésus mi mambe côté bima te piken et ko soigner yo kuna parce que malasimo ba to ko yiba na ba église ato kota te babengana ka babengana kuluna na prière te to kanga misi ba kuna ba koti non comme mekere wana te kuluna koti yebisa ba foi l'église préparez-vous mais bon Christ ça salon s'il vous plaît. J'espère que Nanda Batino va canter une accosé. Oui, Christ a remarqué que ma belle côté, ici va décider préparez-vous même l'église. Bah toi ma belle bah côté to ko se préparer ngata za na chair na hotel. Kuna côté pour na désordre, na ko respecter nzambe to kangi Bible. To tient mo pandi pour to batela ba pate ya nzambe na lobate na piken. O ko remarquer ba bazali ba artiste. Il faut un peu de charisme. Tika Paulin. Na lo yenge ko sala ki charisme liko venda mi se vimbi oko sala clip te mbako sote to sala clip te o kota studio te merci o kota sala clip te merci Melamai abeti gauche donc ti babunda bango vidéo etamboli te ozo comprendre mais ya biso vidéo sani etamboli so to yeba te ezo bimaka avimbisaki ya saki bozong saki boy mais jusqu'à présent tout le monde monte beaucoup tazika. Voilà, merci ingénieur Diedo azali bongo sima ya caméra merci na baneko so batali wo robola na biso dernier sujet to ka bana baneko nga parce que TV zali ngonga merci ba abonné so ya Australian News TV j'espère bo sepeli mutu nyoso azo seka mais ozo ka nini tozo loba ndeko gi en tant qu'évangéliste Oyoza bishop Oyoza lelo oyo basali na nzambe bakoma kosala ba divorce bis nango eza ki mama zo maniola lisusu kitoko te
maman na mbeto asepesaka susu papa pasteur te papa pasteur alandi uja na libanda parce que yende azana makambo na le baboye na gauche na nga nazali na mwasi na droite nazali na mobali si je zali pona bino 5 minutes kaka toka bona ngai na bino ndeko jedo zala wana po kotalela ngai bango vraiment bien. À vous la parole. Bon, merci, monsieur Paulin, pour la moutuna kitoko. Ngai esala nga passe premièrement. Soki musala nzambo divorcer na mwasi na yo parce que rapport sexuel to kene bien et zo kene bien te na ndako yango sengo sa divorce. Oza mutema mabe moko. Oza vraiment mutema mabe. Mais cause la bonza pas oza na bonza mbe faut pas bota. Mais soki maman pas so sala yango bien. Tu crois que faut maman bota faut te au salaire rapport sexuel mutuna sema ko likolo pas mwana mutapesa ka mwana nzambe. Bishop Bishop Malembe. Bater mususu bato bazota la biso. Parce que pour tes éducation de la vie, faut pas prendre en sous bien. Voilà. Rapport sexuel te mutu sala ke mama koma soki ndeni. So za posa. Yango tuma basa nzambe wana mona na shaka to te ya orema yamba. Mais na ndako. Alors ka mwasi na ndako kwa rideau. Alors mwasi na ndako lokola parfait. Alors mwasi na ndako lokola bayana ekaka ya. Séparation na rapport sexuel te ko sato comme divorce. Voilà. Kolinga te mwasi na ko ma danseuse na yo. Oh, ça la position. Et ça va passer, va passer à ma casse na film porno. So n'ingota la film porno wana azu idée wana kena na ndako na ana cette position mais ya mabe. Pour moi ça sala on kana makasi pour aller. Musa Nzambe. Musa Nzambe ana cette position. Mais Bible l'exemple c'est ma position sur na Bible l'exemple c'est position ka. Mais il y a ça ba position ça moi c'est tellement tanga abuka ba mbetu nyose ndako moi ça moi simba ka mi étationnine. Voilà merci Ndekogi. So moi ça boy tout comme la divorce. Pour moi ça boy que oh yo musa nda bolinga pour ça sima pona nini to ke na tout bit olinga moi sina do comme c'est nani cheval o comme c'est moi sina nani soki olingi makama bongo luka ba orchestre zebele bana ndongo tala kana ndenge ba danseuse wana zo moko kasi soko kotika bible te tika mama pasteur na ndako akenda no malembe za batu misusu baza makasi ka msusu akusuka na quartier yo zo ngoko memaye tina quartier 5 qu'est-ce que vous faites? C'est pas na moi si bossa ne rapport social avec adoration avec ba ange. Que banne bazala ka futu lidiamba futu la gene bana na basomona wana au sein rapport sexuel pour le zonga na kutokola na ili banda. Maman pasteur. Voilà merci Bishop. Merci Bishop. Le soki divorce c'est ça ma pour maman azo manuela yo bien té aux faux pasteur. Après c'est kanga bibe chatono na kwete kadendo et sunga. Voilà, merci Bishop. Ndeko Diedo talaka biso koto vraiment Natacha. Oui papa. Na si na wutu ko bimisa wa liloba nini ozali na yango. Là c'est canon. Papa Paulin. On a koloba alors remorquage est à la base de la séparation na biso. Voilà. Parce que ceux qui le loba pasteur, natara mibal, natara pasteur, te pasteur mibal nyonso. Ceux qui le loba mibal, ba komi koloba ke non remorquage c'est la base ya sépar, ya divorce, ba kosi. Oh non pour maman servir nga bien te ba kosi. Parce que ils ont ba couple mususu ti babalana moi soka ya bali yende bando vivre na libanda. Voilà. Parce que tant bozala ki libanda, on ngoloba ke remorquage bando zala te. Remorquage bando zala. Je ne pense pas que vous la remorquage qu'attend au bali. Non, je ne pense pas. Si qu'on détend avant balai remorquage à tibando salmo bando sentir yété. Mais tu as appelé maman, je suis ça appelle ni babi cause wana net libala ya pasteur mon a divorcé ça que maman lobi papa ko kakali susu na ndako te. Ya wana maman lobi te ngana za bible te. Bon, pour nous on a koloba que maman wana ko si toi nzimi na ebiti na sens nini. Si bobo tabana. Abando servir comment? Et a raison. Et ça raison. Au monde pour les que l'équipe dialogue exact. Au monde tozara que le loba match ne bazana ndako alibana boy que mobile nanga na tamboye abanda ko sala boy mettons akumbo pourquoi faut luko yeba. Sauf bo monde ba médecin. Bo c'est l'examen. Et l'on essaie pour mobile nanga comme boy. Non non, ils ont bon côté. Il y a une cause à la cause de divorce. So moni mobile a poussé raison wana que non, to divorcer na mosna pour remorquage ça m'a bête à cause ça ka mobile à mobile. Voilà, azaka ka mobile à mobile. Merci, j'espère que TV Zali Ngonga to komi na suka émission na biso. Bishop Guy lilobano ya suka to ndenge ba yipo to balobaka.
dernière parole. Le balanga ya Oyo bato bako zela na sisa papa za malembe. Oyo bato bako retenir l'émission oyo. Oyo DJ Anaconda Vanda zela comme conseil na oyo nyoso to lobeli awa bato bako retenir ni. Bato bo retenir que o ma beto lobby bo supporter ya malamu aujourd'hui parce que kozela te na suka no bano ke to lobaki no bo elimbisa pour to finger to taille comme on mais to pesi bino position. OK. To lobeli presque tout. Mais Jérémy, déjà base, Bingo Meza Maële, ça vraiment Maële. Parce que. Maintenant, ça l'entraînement boxe, c'est non yo. Bingo Meza a judoka, pour votre information, c'est un maître judoka. C'est Jérémy Bandada au la boxe héros. Ah, Jérémy a Bingo Meza Karabitumbati. Il a besoin que nous te sondeni. Non. Tu comprends? Pour les via le lo, hein. Malgré que côté ya kosala ba msa bo sala faut pratiquer sous au moins na comprendre self moi ma casse ça na Congo faut y la boxe na comprendre obi karatéka to tombo ali ko na retard ça l'effort y la boxe. Merci na champion Martin Makole. Et grand merci na batutu boto stala biso bo c'est pas conseil te olobi kaka mukelo conseil nanga ezaki Gingombe de quoi boswani na Jérémy nga conseil ça ka bolo bana souté parce que ceux qui bo continuer à gosola boy un jour et comme ya nzoto tike na distance ata ba 5 à 6 ans na nous boko lo bana mso pele ba 7 ans to 6 mais film ko sangisa bango kaka to 6 be élection film ko sangisa bango kaka bon ceux ba ko sangala bango na film mais yo pe yaga tuna na jouer na nani faut yeba na da position. Voilà, merci. So comme tu na jouer na nani so ba bikina intel ou sali tinga sali et ça bien. Donc il conseille que tu as susuke batu nyonso oyo boyebi ke bosala kanzambe bosala nzambe nde bosala bango batu nyonso boyebi ke mabe eza malamu te otiki mabe sala molamu surtout batu oyo boza molimo ya kotilaka baninga ba poison ba perdre ba kufa boyeba ke yo sanda un plaisir te lelo ko boma muninga kufi yo gane nini absolument ogane loko te to tika bizaleli oyo ya kosaka baninga ba kufa po yo dondwa isala passe to kena biso tout na cinquantenaire ozo lelo zo ka passe mais muta salipeka mabengo azane ka wana de ça rabiso et ça rabiso de la propreté tika muta kufa na ta esengeli et ça nzambe vraiment plaisir makasi. Voilà, merci. Ba numéro de téléphone ba dédicace na yo. Ah vraiment numéro de téléphone so ngo zwangai bengaka numéro za c'est oyo en tout cas à travers chaîne oyo bo zwanga la facilité nyoso Starling News TV. Donc on peut ça rabino ba numéro mingi faut protéger la biso parce que ba jeunesse biso baza ayambi yo olobi makambo to lobi après avoir ba komo luxury na yepe na kati on a un mot to suspendamment makambo ça émission grâce à Pauline de toyer tout ça ba émission to loba makambo to lobi un grand merci bando ba aux États-Unis ya le passe merci beaucoup na yo merci na Angola wana je suis kaelanga ba tout boza bia wana nzamba lola mona bino ba tout bo soutenir nga bo sepa mamna lobaka so moni que na becho libaku komelanga ata la commentaire que papa il dit maman lo bako betinga libaku comme ça réponse tant yelanga na pécho réponse na privé ce qui peut yo komi mabe wana o mona réponse na kana kaka place wana. Merci papa. Merci Bishop. Merci. Na roza micro na. Voilà, merci bye bye. Très bien. Voilà, to tukali lende onanga ya mwasi lobanini ya suka oyo bato bako retenir na passage na plateau oyo. Vraiment merci na bakinus balanda kibiso vraiment merci na bino on a ko pesa le balanga sukeza na kino ba artiste c'est par rapport ya poison vraiment on a lo vraiment na mukito e bosana tout ça na bolwa tout ça na mabete parce que tout tika ba prince malam parce que malamu obuka ka malam mais so buki mabe obuka ka mabe jamais mutaloni pondo buka matembele oloni pondo obuka ka pondo parce que ato lobi lelo olongola ye okoma yete ba grâce o yazala kinango yo ekome pa na oti donc yo pi oza molekinzela pe so tonne ko ki petele msu yo bomé ko na wa mo roté poison yo msu liwa okufela oyebite donc to ba penda ko sana bolamu to tika ko sana mabe vraiment ala ndeko Jérémy na qui en tout cas Gingombe pena na vie na nga Gingombe en tout cas tiana se limbisa yaya zala toujours monter à munene yaya zala toujours monter à munene vraiment wana za leki na yo en tout cas limbisa ma ici et sopani na ndeko Jérémy ezate que te encourager parce que art sali eza mabe makasi malgré ozaki na raison mais tant que voix nous déjà ça été du polo donc
au débordé au manqué en tout cas Luka vient na yo bosolata en privé et kozala kitoko makas parce que pardon eza puissance et libéraka makas vraiment to senga na bolimbis to ba kolimbisa na kozala kitoko makas to sana posa pour perception le meilleur nom qui va fitité oyo vraiment. Voilà, merci Natacha boto ba dédicace na numéro de téléphone. Numéro so o aza na besoin nanga a vraiment bambote nanga mingi eza na famille nanga famille boto merci na mon père spirituel et prophète Condé pour le Dominique de l'église Liloba Nzambe ba nos église Liloba Nzambe. En tout cas je vous aime beaucoup vraiment, merci beaucoup nayo pour l'endengo ndimi ko benganga na émission vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci Natacha pour le passage na plateau na biso. Merci na bino nyoso bozaki libaku ya Rolanda émission oyo Lobato Yoka présenté par Paul Mukendi, invité Zalaki Bongo Bishop Gimboma na loboko nanga ya mwasi na Zalaki Bongo na Natacha Boto. Vraiment merci pe nanga imoko na Zalaki na micro, merci na bino pe bozalaki wana bopesaki tant na bino pona kolanda émission Lobato Yoka na Starline News TV chaîne d'actualité. Merci vraiment na ba abonné na biso mingi ba kombo ko ya na ko vandisa bino vraiment malembe na moni bongo nyao na moni bongo babina na bafana ya Fali Poupa. Merci pe na bandeko nyonso pe boyo ba kombo na tangite menalinga bino vraiment ebele. Merci na maman Sylvie baena motema ya papa Guy baena le consultant de la SAP italien pourquoi pas na mettre avec des bruits esprit libre autotombe avocat de Barbas na Beau Sanité sponsor officiel ya chaîne oyo balobi sponsor officiel balobi la reine Omba la patronne motema ya Ali Baba Ali Abedi et depuis Italie couple moko Kitoko. Voilà, merci pena Noko Balen pour na partage émission pour na soutien et vraiment na bosani bino nyonso te boza ebele bo continuer ko soutenir Paulin et bo s'abonner pe na chaîne abiso ezali bongo pe Kasa Officiel TV et ozala vraiment kitoko. J'espère que ngai na bino to monani bongo mbala simana invité mususu bye. Maman Yasikeye Starline News TV. Starline News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka maman